Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Tonton Lianza, Mouloubile ba maman a décidé à sopa ba plan. Zembe, fimbo na fimbo. Ezaki jour yo ken piana ayaka Paris. Ngai bon, yo kende na yo, ngai nazana ngana ken piana poto ke na biso na église ya pasteur Dodi. Église ya pasteur Dodi o ya Paris. OK. Pasteur oyo aza o a na bosa pasteur Emery a baptiser batu o pesa baptême concert. Biso tokena biso na ken kuta ebisie. Mi camarade na yo atikali ya ke concert te yo ke concert pour nani. Oh, kokende te yo ebi ba musicien te ngam na ebi ba musicien tike loko wana ken aloba na yo aloba ki habite ngafuna kende ka. Ayiki na magam na ye akei. Ake concert na ye na Belgique. Nga tovandi na ken papa na tolongwe kuna na toke na hotel na ye tovandi soir wana ken atikali nga si ken pia na nga bon nga na ke kolala tellement butu komaki na koti na lali la fi alali na ye na Belgique na ba concert na ya kendaki parce que na ba concert wana kendaki bakomi kokende kobina na bango na pa ya Karine bango nde bazaki na ba GG na bandeko basi mususu bandeko GG bazaki na bango na mo ba maîtrise na bango selon ndenge batu bamonelaki bango ba GG baza maîtrise mais yazaki mo agité ko bina des autres ya salité selon batu nde balobelaki batu bandi ko benganga ba gauche à droite ba téléphone bandi ko lingana mais ndeni camarade na yo ko bina boye en tout cas eza propreté boye nga nazana nga kuna te camarade akendaki concert mais te ezalaka te tout batu balobi bon alali kuna lobi nango ayaki na journée te ayaki na pokwa po séjournaki kuna na Belgique ayaki lobi nango na pokwa tango aye nga mais no nino sali oke ko bina boye ata yo moko sali propre te ngai bato bazobenga nga moni eza bien te tout eza vraiment kitoko te. Pina bata ba réseaux sociaux yo yebi bata ba réseaux sociaux te bata ba réseaux sociaux okoza na bango belo bibo obebana lobi ekoma makama ko finga so boko mo finga na so ko ngana koti na ngate o mona ngondenge ni sala lokola mwa nini te lobi na yona laki nango bon tolali lobi nango ake epa ya mama na bango auti pa mama na bango lobi nango journée mobimba elekisi pe na poko nango aye tango aye na poko wana o banda to solola na butu avandi to solola mama lobi nanga to kabona na biso kaka omoni ekosimba nango lisusu te nde na yo voilà boye bongabi bon loka to na butu to la nzamba lola oyo kanga tolala abina na ise tolala to na butu to solango lobi na tongo na ninga ko solango na butu te parce que na ndoko banga pe makambo ebele na nomona mokolo ba pe makambo boye mona pa chubi osumbeli po na nomona ka ndem tana mbeli na makambo no kolingi mbeli mingi no na isa yo zaki onga na bando mona na ebisoma ya makambo na lobi on na ba live na ngate na tika pe ko lobango te mais na se permettre ya koloba ko banga ouais na ye koloba ngo pa na parce que ba bengai mama li ka benga bitama ka ndeko mwasi auti koloba boy c'est pas bien que ndeko pas essayer ngo mona ye koloba mais live na yo ngana zaki na live na calculer na pe makambo leka ki ate peut-être na ngana mona ngo kaka na ba page omoni na bi bon to lala na tongo to ko lamuka na tuniye na enregistrer kiango na tuniye na bi est-ce que okanisi malamu te bon ngana kanisia to kabona kaka mamalo bien abi bon OK na ese nde place na bandaki nga bi ngana za reconnaissant
ovanda ki nanga malamu tout ça ki malamu ovanda o héberger nga bien et tout voilà nga naza mutema mabe na yote na otikelo mutuka nanga otambola nango totika la famille tokokuta topesa bamboto on sait jamais lobi na ko sungo lobi yo ko sunga maloba wana nga na baneko lobango ya lobité soki sili to ana ta ko benga na te to za na ta ko mona na te to za pe na ta opesa na mbote te et sili ngabité to za famille to ko pesa na pe mbote lobi na nzela eza to za benemi bon no comment ça biso bon ata ko convaincre été hôtel c'est maman oh ngala bande ko convaincre été d'accord bande ko convaincre ye na ebisi mais pourquoi na nous tangu déjà tangu na butu wana tango ayaki albito kabani kaka mama lobi donc après ko bon to kabona kaka mais c'était to là butu et puis ça conseil to ko zo conseil malamu na butu elle est capricieuse butu et puis ça biso moi conseil tant to la liwana ezaki ke po lobi to sola makama malamu mais tango albi ka te photo kabona kaka ngabité après na yako loba tango bina tikelo mutu kama kamno après na yewe bisayi na bi pesanga quelque temps na se préparer après na tika libéré ndako na libéré ndako na yo na esa ko pesa nga 2 semaines après na libéré ndako tout ça na lobaki 2 semaines pour nani to ko sala ke to vandi après to komna biso suko solola après to bosani na biso makambo elekaki omone na salaki très bien na lobaka on a sens à 2 semaines pour na 2 semaines wana to ko voir et ko changer ouais moi ben msunga ponga na senga ki da ba pardon na esa ki so muni na salaki mabe to na limbisa no faisant enregistrement na esa ki et ce so muni na salaki mabe to na lobaki ma concert to ndengo bina ke pande ko na nga Karine no mona ki o mabe c'est pas grave limbisa ezali na lobaki après tant na yebo se pesa nga 2 semaines pour 2 semaines wana na yebaki ke akoko pesa nga après to bongisi na yebaki yango mais tant alobi te na peso 2 semaines te lelo kaka bima na ndako nanga na bima na ndako na yo lelo kaka bima na ndako nanga bon tant alobi a décidé vraiment tant alobi ma ke bima na ndako nanga Nathalie comment na osama ngamloka na mukanda te na mboko yo lokwa na place donc ça bande koto na famille te la famille te lokala l'état français boyi ko yambanga lokwa so ni don na rezona kama mbele na mbala moko ngai non voilà la jui biloko na nga na pimi et puis voilà de loko et salaki ke na pimi mais na zwa temps azwa 4 ans azwa temps bitangu na bimaki so ba remarquer nga na yaki na réseau na yaki na nga na réseau te na tikala no yaki na réseau so na black au coin au sali temps pour ça droit de réponse na yaki ko le côté na vandaki na nga na lo ndeko tangu ye moko aye kokoma bikoma na ye tango batu ba bi ko loba na ba réseau ayoki pe sentiment réseau aye pe ko loba nga pe nazaki na nga kana vandi na nga tango na komi komona batu ba komo kutana nga na banzela surtout ngelo esala nga pasi lokola mukanda na nga nde nazo yango na pasi ezalaka na rezonaka liwa ya mama na nga po mama na nga zo kufa kotonga na ngunda c'est ça kota mutu eloko nga nazwa déjà batu na nzaba komolo bananga noko eko simbo kozwa no mukanda na komolo kwa kizengi olakisa batu nyoso mukanda na mukanda na ngati mais mama mni bozoloba talanga mukanda na nga yango na komolo kwa kizengi pona nini nyoso wana kaka po la fille azoloba magamobo o ezangata sens mboka rovino matana live na azoloba ne loba magama mukanda oloba magama mukanda ozoloba magambo ebele na mbala mo bato ba comprendre te zala clair loba mbala mo magama mukanda sai mboka rovino alobaki na ye aloba magama mukanda ezaki proke aloba eske noko lianza na mukanda to azaka ngote yo muto pesa ye to pesa ye te selon mutuna ya général mboka rovino atuna kiye ote oloba bien eske azanango eske yo muto pesa ye to yote mettons muto alobino bongo zala clair neti nga botuni awa bana ne bazaka na ye na okosele likambo te na bia zana bana na ana procédure tribunal na papa bana na pour ça récupérer bana mais pour l'instant bana na ye bazana ye na live na nga tangu madame Pindi Raisa Lobio abane ko iba bilamba ya nini bilamba HM ngabita bando iba bilamba HM te bazana ba carte moko ba pesaka bato ba tekaka ba pesaka bango ba biloko
carte wana ya réduction. Donc on a droit le salaire on a droit à réduction. Abane ko za biloko na ba réduction à carte na ye. Mais Hiroshima, on va nanga simbaranga bien te. Nous, bata réseaux sociaux on s'en fout. Mais ceux qui ont mati, tonga na mati pa na yo, mais Hiroshima, on va nanga simbaranga toutes les 2 semaines. Obi ya matière. Oyebito oyebite. Bon après c'est vous le prenez comme vous voulez, hein, franchement. Vous voulez avancer à cause de ça. Tu vois des trucs comme ça. Moi, maman Langa. Les Français, la star, Hiroshima. La star, moi je te condamne même pas. Moi je m'en fous. Hein. Au ça, oh Lingui, je te condamne pas en fait. Juste, en fait, c'est moi et toi, c'est un débat. Toi, sur la caca. Moi, je suis on a néoté, on peut ça autorité, raison. Même si tu as une idée, tu peux aussi m'aider ou les autres en fait. Au monde. Voilà, exactement. Papa Lianza, Bando Bandaki, tu sais qui est la première fois à Abmal, Lelo. Bando Bandaki, Lelo. Non, c'est pas la première fois. Vous ne l'avez pas capté. C'est pas la première fois. Il est déjà venu, il parlait en parabole. Quand il est venu, je lui avais très bien dit, quand il est sorti de chez moi, je lui avais déjà dit, je lui avais dit, t'inquiète pas mec, là tu pars, je te dis c'est fini, tu te barres de chez moi, mais sache que moi j'ai un téléphone, et si tu viens, je peux parler. Si tu dis un truc mal intentionné sur ma vie, t'inquiète pas que je vais venir. Je lui avais dit ça. Le mec, il est venu, il a commencé à parler, et bim, il a sorti un truc, ça m'a pas plu. Et la chose qu'il a sorti, c'était pour me chercher. Et c'est pour ça que je suis venue. D'accord. Vas-y. Parce que lui, en face, il fait genre monsieur gentil, genre miskin, ma mère elle est dead, genre miskin, les gens doivent avoir pitié de lui. Mais quand il est encore revenu la deuxième fois, il a encore dit des mauvaises choses sur WAM, genre ouais, je suis une doki, tout ça, des choses comme ça. Moi, je suis revenu, j'ai reposté, j'ai parlé. Du coup, il n'y a pas de souci. Yo comprenez qu'il va pique naïe parce que yo yé bien le kabiso, d'accord? Et on peut répondre à y. Alors que yo au la kamagoda mbale belé à cause de cosité. On a trop d'autres. Par rapport à quoi ça n'a rien? Non, ça n'a rien à voir parce que la meuf, elle demande en une semaine de faire 2 fois Magoda. Donc ça veut dire que tu aimes trop Nzoto? Non, je suis désolée. Elle, le Magoda, ça déstresse, hein. Les Magoda, quand tu pars au travail, quand tu reviens, je suis désolée, ça déstresse. Et que lui, au fait, lui, monsieur, pour faire les Magoda, il faut qu'on fasse un programme. Depuis quand on est ici, c'est-à-dire on est des êtres humains, pour faire Magoda, il faut un programme. Mais depuis quand on est en couple, pour faire ça, il faut un programme. Donc ça veut dire qu'on fait ça ce samedi. L'autre samedi, là, on va pas faire ça, mais on va refaire ça dans l'autre samedi dans 2 semaines. Ça veut dire quoi? Papa Lianda. Attends, après 2 semaines. Bah bien sûr, c'est ce que j'avais dit dans le truc. On a 4 coups, hein, toi 5 coups. Après 2 semaines, on a 3 coups, toi 2 coups. C'est un coup. C'est un coup. Il n'y en a même pas 2, ça n'existe pas avec lui. Après 2 semaines, un coup. Bien sûr. Ah, 2 semaines, un coup, Mais je te jure, et c'est de Panama. Caresse est belé. Caresse est belé. Mais oui. À ça, l'émission la caresse alors. Je dis, à l'émission la caresse, à si, madame, qu'on soit à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, c'est que aux amouteurs est trop sensible à caresser et belé, au sol lembi, à pas côté à satisfaire yo. Oui, mais entre moi, de moi à toi, tous les 2 semaines, c'est pas abusé. Ça veut dire que 2 fois dans le mois, 2 fois Magoda. C'est pas abusé. Tu comprends qu'il y a bien qu'il y a des gens aussi pour t'en aider Magoda, c'est qu'il y a qui fortité. Comment qu'on est kaindeni? On sait qu'il va tanga aussi. Franchement, Tangawi, ça c'est des trucs, j'achète ça tout le temps et ça lui fait rien. Tu peux lui donner 50 000 casiers de Tangawi, ça va rien du tout le faire, ça va pas le faire bander, ça va lui faire que dalle. Bon, comme on l'a dit, c'est que on l'a rabazemi, na bota kaka, on dit na ban, on l'a bota kaka, bota kaka, ozolela. Moi, pleurer par rapport à quoi, ça va pas, non? Il a dit ça, mais il a dit ça. Moi, j'ai déjà 4 gosses. Ouais. Ok? Même si je dois en faire un pour la retraite, parce que j'ai toujours dit qu'il m'en faut un pour la retraite. Même si je dois faire un pour la retraite, moi j'ai déjà 4 gosses.
la personne qui doit pleurer des gosses, c'est lui. Parce qu'il n'en a qu'une et sa fille, elle est au bled. Ici, il a que dalle. Il a que dalle. Il est sorti avec de nana. Il n'arrive même pas à mettre une nana en cloque. Il n'arrive même pas. Donc, je suis désolée si avec moi, je suis pas tombée en cloque parce qu'après, à un moment donné, au bout d'un an, j'ai compris que le mec, ça ne servait à rien que je puisse être en cloque de lui. Donc, en gros, voilà, je me suis protégée. Kedal wana baka kedal wana ya zongo epa na yo to yo zongo epa na ye kedal wana azongo epa na yo to zongo epa na ye parce que abi yo otuna ki cuisine na yo mamba kedal wana eza ngo ya yo tiza ya cuisine na yo kedal boko samsung na kedal ya cuisine na yo de quoi tu parles de quoi? Le mot que dalle? Oui. Mais attends, mais la cuisine na yo te ki boko chou. Et c'est franchement... Mais il a dit ça, Hiroshima Nganga. Mais tu vois pas, ce mec-là, c'est un psychopathe. Et c'est... Attends, justifie-toi quand même, mais yo créé que nyonso okobongisa voiture na yo. Marvin, napesho bonjour. Marvin, olobo no koyoki ba conseil na ngate, Marvin tika. Moni baba soki balakisi likala, so bandi oloba. Ayo karate. Nayebi bolobaki na nga trop bandeko na nga nyonso bobenga ngai bolobaki na ngai noko bolobaki na nga mais Marvin nga na benga koka Marvin te bolobaki na ngai bobenga nga bino nyonso boloba na nga malgré ata Rosette aloba na nga te ya finga nga ya dale pamba na sala elo takenda na ko finga nga kaka muta ba sentiment ka pona ba visibilité mais au moins que Marvin oloba na nga no côté quitte esprit pona zwa ta na bimi na ndako ndeko na yebisi ndeko na bi ndeko oza problème à voiture zwa voiture na nga tambola nango mukolo ko bongisa ya yo nga na yo récupérer voiture na nga quand même na mutu malamu na tikele voiture na mikanda toi voiture makambu tout na tikela e na permis na nga tout na tikela e na permis na nga déjà na zona o permis na ngai azongisela nga te po mona mutema mabe ta na tikela e voiture na nga akende pa mutu atekela nga voiture po mutu ana aider à changer mikanda ya voiture na nga mutu ana ebisiye po o changer mikanda voiture ozo senga kaka noko lianzi moko ngate noko lianzi ou noko lianza asala kokola tekelio wana yo kozana accès à changer mikanda mituka donc ndeko alinga changer nga mikanda mituka bolanda elo ni ne sala kina récupérer voiture na tikela na kiparate na kuta ne même na kuta na epo na ndo kene ba rendez-vous na nga na msomo na kuta na ye na kuta ne garer voiture na nga équipé nga ute na ebika na tikeli ndeko auta moyen na voiture na nga na eba na nga mkonyo so ningo zo voiture na nga na ebi lwa mboko yo na ba recherche na nga na kotanga na nga na yebi o eza ba droit na nga na o eza ba droit na nga te na mboko yo na ebi yango lokwa na yebi ba droit na nga lokwa na yebi na vande na nga calme na ndolo belo ote ndeko mwasi peta bakende kuna mutu atekela nga mutuka abenga nga pete aloba na nga teke onde kwa yawa alinga changer aloba na nge loko te mutu abatu nga pe na yeba na nga te na vanda na nga eloko sala ngai na botola mutuka na nga na vanda mukolo moko na tongo na musala nenga beta lisolo ke akebisa responsable ya magasin lokwa ya umeli kuna o soki nenga kosa bato za mokonzi te aza simple mutu atekaka akesa mokonzi yo tout ça soka kende koloba makambo nini nga na ebite na minute ya kotanga na musala na moni mbila bimi na mona 10 je crois entre 10 gendarmes 12 babilo mo bongo bakota misuba za kiso na se tout ça nenge ye moko expliquer ki na ba vidéo tout mbila kotelinga na musala na mona boye pa mbila koti. Bonjour monsieur, oui bonjour, ça va? Mbila moi ça, bonjour monsieur, bonjour. Ça va? Oui ça va madame, vous allez bien aussi vous? Ah ouais ça va monsieur, ça va hein? Monsieur, est-ce que c'est bien vous que vous travaillez ici? Moi j'ai dit oui c'est bien moi madame.
wana ba gendarme ba zinginga ba tinga sko mwana mwasi asokipe na nga mwana mwasi mundele po batala soki ya msuna no bude mwana mwasi mais lokwa nga na yebi mibeko nga na budaka mbila te na mboko yo na mboko yo na budaka mbila te omona mboko yo na buda mbila te na buda mbila te na respecta mbila makasi po mukanda na nango te yango kokosa nga te nakoma manke bambila non po na France ba botola na nationalité député mo ba uto botole nationalité bolandaka ba information ba botole nationalité na France na expliquer bino na ba détail miko mususu madame c'est bien vous travaillez ici oui c'est bien madame pièce d'identité monsieur contrat de travail et tout na bimisi pièce d'identité na pesi contrat de travail na pesi batali mais moi si on a qu'est-ce qu'au côté à baninga na mibala mais non mais c'est bien monsieur il travaille ici hein. Il est tout hein, il a des contrats il a du tout nga na yo kabango nga pe na sali na zuka maboko na teboy muninga na yo na lobby maman mais non c'est pas nous hein, nous on a pas de problème nous la police on fait notre travail et tout bazo sola wana nga pe na yo kabango ya moi ça zongelinga aya apesinga carte d'identité abinanga mais c'est désolé en fait c'est pas nous vous savez bien nous c'est la police nous on fait notre travail et tout voilà c'est madame qui nous a appelé pour dire que non toi machin expliquer ma bébélé et tout voilà c'est pas important à ko détailler en c'est pas important. Ah bon? C'est vrai ça. Ah, maintenant, si ko bino boye, bokuti nga uto bokuti mutu mususu, aosa na mukanda na nga. Ono to kuti yo moko. Voilà. Mais pourquoi ya bengi bino? Pourquoi ye a bengi bino? Expliquer pembila, se wana eza N, eza mutema mabe. Parce que na kesa la vie nanga, na longo na ndaku na ye, atake nenga bando héberger nga, naza libre. Et ça la vie nanga na France. Na cause la carte fona vanda raka pa na non. Balobi nanga oui, oza libre. Ah oui, mais pourquoi bengi bino? Pourquoi que c'est la makamba boy? Na benga avocat nanga. Police a non, ko benga na avocat te, monsieur tokangi ote loko te bongo bengi l'avocat na onini. Ngate pour la benga avocat nanga, il faut informer avocat nanga, avocat nanga zala au courant na makambo ezoleka et tout. Bon ba bisoko lingi hein, mais normalement tokangi ote loko te. Bon, soko ligno ko benga na yo, tu voilà. Biso to un problème te, mais biso madame abengi biso, tala, mais c'est pas grave. Est-ce que lingo continue musala pour to tika yo continuer to o lingo kende ngabi ndenge boye déjà boye traumatisé nga. Na kondi mako sala soute. Ndenge za bo c'est mort. Je vais appeler mon responsable et puis là c'est mort. Je vais pas continuer, je vais pas travailler aujourd'hui donc il faut que Histoire ya Vincent na mwasi na ye était binote ngai po na nga histoire ya Vincent ya tonton Vincent na mwasi na ye il faut être ya biso que vie est tellement compliqué curieusement hein batu bazo ye kolate vie est tellement compliqué batu bolinga ka so bakabona muninga bebse na muninga réputation. Sagesse moukier. Sagesse moukier. Na histoire à Vincent. Vidéo, comment dire? Vidéo, vidéo, audio. Et tika na réseaux sociaux. Mais ça quand même na leçon. Ya kozwa na kati. Moulbila ba maman. Pour nanga. Le monde nanga sorti wana importante. Parce que nous on regardait qui calme, nous a qui bien. Si vous te levez le vinaigre, vous se concentrer dans la vie. T'as là, bâtiment qui va changer, bah on paye sur raison, le pas changer dans la sous. Bâtiment qui va changer, va changer. Koluka approbation ya batouté. Ngai personnellement, nous avons besoin d'approbation ya batouté. Nous avons besoin de. Parce que tout le monde n'est pas d'accord na yoté. On va convaincre banane.
Moi, je pense que le silence parfois est mieux que les explications. Parce que nous que nous peut explication et biso batako ce qu'on peut souhaiter explication pour ça net ni. Toi l'influence monter. Biso, tu peux évaluer réputation non té. Et tu peux évaluer réputation non té parce que oyebini. Oye tanga maezala ezala ka ya yo. Peu importe et kozala. On dit ça pour comprendre le principe à vie. Bon ça berrer mon souci. Nga depuis na comprendre nga ba principe à vue. Dans le la batu ki nga za nga responsable ma lo batu abita na sima mkongo na nga te. Je ne suis pas responsable de ça. Je vis ma vie parce que vie tout ça na moka moko. So ko ki za nesengo lelo te. Ça les forts za nesengo lobby. Cause la lobby te ko za nesengo parce que ko kufa pe lobby ze bisoté. Mais chaque jour ça les forts za na happiness. Et c'est parce que lobby les gens de tous les communes lobby, les gens ils ont assusté. Alors on a encore gâché vie dans un stress parce qu'il y a approbation ya batu. Té non linga monté. Na linga approbation ya batu. Parce que ce que le connaît tanga mais ils pas né aux aléas yo. Tonton les yanza zoa kimia. Biso basi to sito ebani ke to loba mingi. Moi so na ko loba mingi. Zala concentré, ozana banana yo. Ozana vie na yo faut luka. Ozana batu balinga ko pour de vrai. Ou bana bon na tina explication notée. Parce que ozana batu ba biso avant to kutana ba partenaire. Ko bossa na te ke ezana batu kande ba changer biso. Ezana ba comportement sous nga la développer na vie na nga suite ya traitement on a besoin auprès ya batu. Donc si so oza ki bon moté que changer. Et ça normal peut-être au côté na chance on a été cause na meilleure version na yo moko. Mais oh ya moko recevoir qu'il on les bon se détruire, ce n'est pas ta faute. Et même pas faute à moi sinon parce que tout dépend de comment vous avez vécu. Mais l'explication venir avec sur les réseaux sociaux c'est pas important parce que tu n'as pas besoin d'approbation ya batou. Vous avez besoin d'approbation ya batou. Parce que bisonio surtout ça n'a pas problème. Si faut na le bana sujet wana non le baron ka na ko le baron ka kapo tonton il y a beaucoup de courage et au les kanango évitez nos réseaux sociaux évitez na yo parce que on a yo ko sambwa makasi oko sambwa pour moi ça comme bimisa makambo na likama magoda kuna yango to tena ko benda na mama Esther oh mon bal c'est sa virilité. Et ce moi ça comme le bon azo qui tu sens bien té pour qu'à sambu ça c'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Pas si boye ko la ko bomba musota ba partenaire na bino. Bozaki na ensemble bokabwani beta masomo surtout les autres toucher vraiment intimité muninga. Ebe loko ni sala mibali pas cité comme on a kibalo bakaza virilité. Et ça la passe makasi. Finga ata tout fino ya membe sizoba. Donc, au fin de bokati n'était diminué, ça tout le monde se sentir humilié. Tout le monde a commis ça à ma bille. Ils ont vraiment s'inventé. Na ko suka na ngana mbona ko jambe boti da ko lamba vidéo bele na renchéri kapona si gens ils en accoté na réseaux sociaux. Zamba pambola bino to kutemba asima. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.